Nyarugabu. Bazawana, nyo makombo. Niar, ba niara maniar. On niankero, niarugabu. Niana nani oye. Ba nini? Ba niar. Ozo ba? Ba nia. Reality. Rugabu. Niankero, niaru. Ozo ba? Donc ba niarankero, niarugabu. Rubero ado zanga niar. Ba tasu niar. Ozo ba? Non. Oh, na zolo ba veta na zo finga mbudite. Ah, to ba ba na zempori, ese ngam na pese ngo ba niar wa. Ngate na zempori te niar. Niankero, niarugabu baba tuana. Ozo ba? Oh, bizima karawa. Do kara. Do yasa bizima kara. Asa kana kini tile do. Deogracias Bugera. Yo ibar. Ba choko ka re. Na Congolais na mona moi ami na ngai ce marukuza na bloka ke déjà. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Ba niamulenge toujours niar. Ba niar mulenge bazali bandeko na biso. Yo pega nyoso. Niar mulenge be niamulenge. Nyamulenge. Bo niamulenge nyoso nya. Niarugabu. Osoma pwa. Do batora bazane ngwana. Osoma pwa. Ta bagangela yi. Siko Yesu azo basaba boto tsika makamni. Ya lobi ke muto bato ba déranger ça ba Rwanda. Ba niamulenge ba uta. Yoga soki niara oza kote ya katite ere ya na suka niamulenge. Osoma pwa. Ya niamulenge. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Comprends? A cause de l'ango, on a fait si na funda yi dossier ça. Oh. Si na funda ça. Funda ça. Na funda yi batu tout ba bima na bara miketo funda ba. Parce que le bani. Oh, funda. Na naksa ba preuve. Parce que on est comme makambu ya Interpol. Et comme makambu ya justice internationale. Ozo mpa. So atima kona mko skan na chaka mu finga ka ba combattant bondo ko finga kanda sa. Juste okuta nega côté moko ne to kuta na didelesi. Didelesi to kuta nega bongo. Donc tu te okuta na ye kaka. Jura que en remona makambo no stedini. Voilà ça. Ye na jibe kuna kipaete po azamu moi se comporter moi bien. Na nga na occuper makambo nete mkola ko déconnecter na comme ba combattant. To bimisi dossier ya mwana ntsoka. Ozo ba. Donc tu as ba point clé en saranati. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Pour tant aux patron ya groupe na yo, ozo mona pe mbala moko oh. Baton de moi na zo émerger bien, j'ai évolué ba ni do. Ana mbongo pesote. Et ça moi même na ba bureau secrétaire a bibi na patron. Na DG. Secrétaire. DG pe mona ba yende na zo liba o futa ye ba la ndo ngai. Osoma pa. De lo mo ekota na mo pe. Ngape na zana makambo wana. Yope. Ngape na makambo ngala no kese na ngai. Na ba danseuse no bossa. Ba danseuse ngama na ngala danseuse na danseuse moko. Wala kala. Na ba kaza na samba. Tena bossa be bon. Samba gusuko. Samba gusuko na do petit tombeau na écartement des jambes bani yo fo le na salle d'eau. So le quitter au lomo. So yo leader au salon ni wa. Ça li comportement ya ba congolais. Parce que conscience no ce que le beloni tant au salon. Tant na salon o siko tona ko vanda tant na joie concert na bio ezama be. L'homme pris d'envoi le mal de loin. C'est na wongel Paris. Ya te pona na dévoiler nani patron na biso. Patron na biso boyebi chef d'orchestre na son Mirador na peso mbo de place aux Alpes. Asa pe cheftain na biso ndeni danser comme cheftain na biso. Aganga peso alube mona batu pe mtambo pesa suspension zate. Yebisanga. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Mais ce qu'on va sala ngoya pire bazali. Neti ba vena so ba neto yoka ba Koffi Olomide. Ya sala ngoka na ba danser c'était pareil. Asa ngona ba musicien na e. Zobo, mais tu comprends Zobo. Si bon ngana lo ba. Tu comprends Zobo. Combien de fois ba danser bon ni ba convoquer vie Koffi na justice a. Pour ba to ba danser to ba lo ba kango. Est-ce qu'on a moni susu ke yo to bisanga ke so moi na mo so comme nani kudu. Cuisse de poulet. Mpenda susu comme nani. Cuisse de poulet. Mpenda susu lo biango. Mpenda susu lo bi ke ngaba patron to na legana bango. Est-ce que akosi. Iya za mutali bosa lo bango. Babingaka na bango. Ezaka kota msuto koti maki. Ndeto koti maki, tato koti maki, ndeto koti maki wana. Ozo ba, basi pa musu mibali pa mususu. Do mona president kenda mingi mingi apa basi.
Avant on a qu'on a joué mon baba ça qu'on a cours à danse mode gymnastique mon basalité mais biso qu'on a yemba oh bon été pendant aucun les poteaux vous comprenez mais basi donc basi écoute donc beaucoup ça on a dansé zolongo ah olongo fait nini fait pour zolongo. L'homme pris envoie le mal de loin. Bapese ki ndoki ba na libumu mende yende kaza ndoki ndengwana alia mibala ndena nde yende ba sentara basi me ya sentara mobile. Mama na ngana yebi mo sangana. Ndende. Papa ba sentara mwasi ya sentara mibali. Bobi mana ya sente yo. Mwe pouwe patuko kufi. Ozo ba. Azape mwasi ya ba milise bele njiri ba kufi. Miye sana kisasa mabota na poto. Azati lona kini. Na vipa za lelo. Na tani koma mutute. Bo kizenga te na celui qui s'est appliqué. Celui qui s'est appliqué connaît l'affaire. Bino mbocha ba commentaire, batanjiri bo check commentaire. Boyebi. Ozo pas. Bandoke comme tango nzamba tindi biso to bimisa bandoke. Si. Ozo pas to bimisa bandoke biso to bimisa dinile c'est bon. Monie akena bota to otala matama ya se. Matama se ya bana bata zo simba pa vilo ngala linga yango. Yo tembe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie. Tolobela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki azalaka muninga na yo te. Na kotikala pe kozala muninga no te. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi, Ngai, des artistes. Donc voilà. Ça ne va pas, non? Ngai chez Lamputu, Nazala Moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Ngai chez Lamputu, Nazala Moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pena ko tikala jamais ko zala Moninga na yo. Donc tolobe la vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Mister Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga note. Papi Gen, tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Mbote na bino bandeko bolandaka biso na tolobe la vie officielle. Nabi ke boza ebele o bo disposaka ba temps ya kolanda biso na obaki. To mando ça l'effort, hein, chaque semaine to pesa bien tamo le moko po c'est les yeux na bino bolinga ke mingi. Mec d'ici préfet de discipline. Merci na équipe Mobimba oyo to sala na bino Washington, merci na yo. Pinoce Agostino, merci. Eric Shimanoka, merci. Merci encore. On a Jérimbo Mana Canada. Pourquoi ne pas le merci du souci à mon n'est pas IP de Kokao. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Naza encore le lot, na Célésine au mec d'ici. Tomeka Solo là. Merci aussi na Bandeko Bolandarabiso abonné. Il y a des gens qui Célésine. Bon continuer à s'abonner. Na Congo mondial. Il y a des gens qui Célésine au mec d'ici. Bon continuer à s'abonner. Na Tolo Belafi. Bon continuer à s'abonner pour. Makamboza moi ebele Melina Swamba pe lisusu ndeko na biso wana mwasi bo s'abonner belé pour kuna nde ba source masola bien zalaka. C'est Dino, bonjour. Bonjour Papi Gen, comment? Ouais, ça va, bon yo. Ouais, moralement ça ne va pas toujours. Yo toujours ça. Moralement, physiquement ça va. Non, mais des fois quand même le lot bien. Faut aussi le bien. Bon, tant qu'on a eu il a jamais habité. Tes jours, on a reconnaître quand même belé mouké. Les gens ont moi au dimanche. Mais là, l'homme a mis le visage.
l'homme a 1000 visages. L'homme a front populaire. Le biso to ba front populaire tant do mona biso to ba fond netinga. Eza information na opesa yo mouvement o eza sika o kanga Denis Lesi. Comprendre? Oto kanga Denis Lesi oto kanga batu nyonso. Bando zo mangitu ka bando zo nkuba. Pour toi sur la solution monsieur te lobi te lobi ba yo wate. Parce que fond nkuba wa zo apena nkuba pe nkuba te bon. Te to beta ki mon ba robete na wa ndenge belé. To beta ki na ba parole na maloba. To conscientiser qui pas za zoba. Azane zoba zoba. Ane maile te zoba. Vous comprenez? Donc mutazo mbenga mutanza ngai batanza mbala maile. Mais azane zoba. Dene sa zoba ta maile. Aza zoba. Zoba ma masala kana bien mote. Ay bo kanto bato balata ba cravate bata na parlement. Neti ba mboso bato renyo so ba obe mina ko banyama na nyo so ba. Ba maile. Baza maile te papa. O bon ba ko iba mbongo ne wa ba maile te. Na baza maile te ko iba mbongo na bia yo no ko za boyo yo na bisayo. Ba ko peso mbongo. Ba bi mbongo yango. Oko iba ndamu wana bo mwa tato na kola. Na ndako na mino yibi $100. $100 wana ko bungoli yango. Oyo zongisa yango. Ozo ba ozongisa ngo epi ba moni likambo sali nango epi batu pe ba ko bika tamzo na legal wana yo sali. OK pour betishe munde ba leo ndako je mundala ku musika yo mo fo o transformer mbongo o bongo la mbongo na ndenge na yo papi gen. Ozo comprendre? Donc tango bongo li balongo ba keno oyibi oyepo tongi. Bango yiba ka tongi ya yemoko. Ya tongo pe libanda. Atongo pe libanda. Puis tango ko bela, moi ki buso ba na place ça. Tango ko bela, il fallait ton hôpital moko no ki spécial professionnel sophistiqué na mboka na yo pour soko beli. Ba di ke o kono l'hôpital. Donc faut to sala tout bimisa ba énergie na maele les autres to zo na médecine pour na abika. Mais yesi koyo atongile pa mususu. Donc batu wana ba di ke awa eza ba impo ba mpa kubani banini biso to sala maele na so ka biki so pa biki te tena ngo biso te. Ozo ba ya pe sous couvert. Au moins biso ba to mona ba lata ba krava ba maele te. Ba benga bon ba kuluna en cravate ba zoba donc ba comprendre ba buriko penda do ba buriki. Et le bito so ba François la dit cravate la na veste au van na kita parlement. Yo combien de ba zoba wana parlement. Belé. Ngali ki ba ona maele. Voilà. Mutuma ba bilanga bise zino lo ba bien mais pas ni afingaka. Mais maman ofingo yo bino na ye ba te ba Congo. Parce que bazo continuer ko lo bango. Ba za ba nyama ba. Wa lo ba sudi ka ba ofinga mbalo ko zo kelme. Po ba zoba ngala finga ba tout. Donc bango parle ba congolais pas bango so ba vérité de finga. Ozo ba na expliquer déjà mama ofingo papi get depuis longtemps na lobi lobi moto. Mama ofinga oyo oyoka ono c'est les ino afinga. C'est les ino ngala ba na finga ka mutu afinga. Parce que ndeto le kana ba etando ikebo. Toujours les canabas émission pour à conscientiser le peuple. Pour à tout parce que Moubato va nous arriver à baisser besoin de bater. Borobima 80 000 fois Bayuma. Vous comprenez? Au moins, attends, gouvernement, il y a le quota, il y a nomination au gouvernement, il y a occupation. Bazo ko défendre le peuple, te na mboka te. Au moins, biso faut défendre le peuple, na mboka na biso na mabele batikila bakoko batikila biso to défendre on a maloba. Yango to loba. Parce que comment ça qu'on loba, au komisoba. On comme ko finga batu ba musula ba commentaire ba zo finga yo OK il y a des grands hommes pendant ko ça au monde bato ba ba likabo ba bi bato so ba comme na poto so comme na poto ndai na poto akanza vie suki na ngo wana ozo ba mais na biso na landaki mwana mwasi moko ba na ndeko na nga ya combattant résistant ipo aiza na PC mbote place azali et je lui rends aussi hommage par rapport à son petit frère. Petit frère, Koufi en tout cas. Plamedi, Waïza, ça en tout cas. C'est ça, condoléances, mon frère. Mes condoléances très attestées. On a courage, mon frère. Zanzela Motonioso. Biso no studio tika la mungito to abali. Merci Célestino, merci na. Donc voilà. Donc na mona ki émission moko ipo Waïza ba ça na moi c'est boya mondele. La femme en question azo ba que non. Moi, je ne comprends pas, nous sommes ici dans la diaspora, femmes françaises, quoi, des souches, des pères et des mères. Moi, personnellement, je n'ai pas contre les migrants. Les migrants, quand ils viennent ici, ils ne traînent pas. Ils ont des soucis de boulot. Ils ont des soucis de passer des formations. Ils ont des soucis de faire leur vie. Mais parce que, qui m'a misère pas na bango, il y a un awa pour trouver une meilleure vie. Mais vous, il y a la plupart des gens, ils jouent l'hypocrisie pour nous savoir que voilà, le gouvernement na bango, bon on va Marine Le Pen, il y a moi boula Marine Le Pen voilà. Oui, on va m'emballer. Alors parce que non. Le Pen sous boula.
Bon, yo so bisika Marie Le Pen a bal mariage. Mais ya bala na été beau bien boula vani. Kasi bon moi sinon je dois balater baba ngendumba. Ah, au benga na sens wana. Mwana ndumba. Ah, de yo benga ni babula ni na sens wana. Bula na ndengo na boyo tu moi bango o afingi na fingité. J'ai pas insulté Marie Le Pen ata ndumba. Nana balater mwana ndumba. Ah, benga ni na sens wana. Mwana ndumba. Mwana ndumba. Ah, OK. Mwana ndumba. Ah, yo tisane mingi ba donc une jeune fille qui n'a pas encore marié. Ouais. Ou bien bala qui n'a pas situation illégale, net ba bula olive. Abana na situation illégale avec que mobali za sasa boma bato asumba na bazamba banzeta bazamba côté na lifundi partout on se comprend asumbi ka vutu kapra akende kuno on comprend mabali eka baboti pe bana donc bula ndumba ayebi que mariage déjà illégal on se comprend donc il on nga biso papi gen moni ipo isa baleka na femme wana to ba bien que bato bana ba richesse bato bana biloko na bango nyos Afrique botika ba africain pour na bozwa valeur na bino oboloba ke non to benga na ba africain parce que boza ba raciste eza ba benga ngo discrimination bo discriminer bango pour rien botika bango nanu discrimination botika bango nanu na mbona na continuer na bango calme comme ça mona ba ya insulter ozoba o mona zo ba ya insulter batba kufa des millions de milliers de millions bakufa na océan pour bakatsa ngambo awa ozoba balobaki ke diantungunwa kimbangu alobaka na 21e siècle makambo échanger tozomona mike wala ya parole nzambe makambo sa ma mike tozoloba bo ngata na bunda bitumba o na bunda po na famille na ngai te ngana bunda po na famille na ngata papi gen ngana bunda po na intérêt ya moto nyoso ozoba na bunda po mais omona bazobebele ba question pas ba moni ba congolais ba na immature muko ba ko mature ba comprendre sens ya combat na sens ya résistance ozoba donc congolais mo otuna yo finga ka ba ngana finga ka ba tutende ko na ngai to ça l'émission na yo chacun a son opinion so ko moni que si j'ai obso to lobela et plaire yote et ça normal vous appelle yo tiki na yo mais c'est ezaka ya nécessité nini intérêt nini yo ya ofinga la télésine so ko finga ta na commentaire na ko zongisela yo ata ya biote na fingi yo parce que yo ndo yebinga ngala yebioti comprendre so finga na zongisela yo kasi wana za so bunda na lili mo eleki obetili ko temps abo yo yebite ndeza boye balobake place nyoso moni suspect belela omoni ndoki belela parce que muta anta mususu ta fingi nga aleki na ye kasi ngapa na fingi na leki na ngai ye kuta yebinga bonga na nizoba yo leki na lili mibatami teme yo mto mazoba amona nga yo yebieta oh meno nga zoba te ye kuta yebinga do finga nga na fingi nga yebinga ngai ite ngane mayele oh papi gen ngane no ba ye ba yo fi ngo komina komate amora nga bana nzela ba ye di biso tasfa pese mo ba congolais ba zoba moko na ebisio la minorité des congolais ba sala mababo na ofinga ba congolais no te ba finga mo na congolais donc okomona bina zoba moko ya zaïrois comprendre zoba moko ya zaïrois donc okomona to bona ana na émission monsieur les gars na ba France émission les gars na France okomona bina ke mutu azo respecter opinion ya moto. Si. Moto est d'accord. Pourquoi monsieur te dit que Félix Tshisekedi est président? Tu vois ça bino kazarane président ba acte, na ba action, na ba façon d'être na yi. Attitude na yi. Ça se voit kaza président. Vous comprenez? Alors bino mo biso to ko na makasi ko na mutu wa muku wa tondolo so muka tondolo. Nini? Muka tondolo. Ne ba pete so. Non, comprendre côté. Oh musoba mo bino muku tondolo. Vous comprenez? Bango na bona moni mususu so ki Gilles Moniere zoba o mususu. Abia biso to kutana po biso to zui rien. Ah, ba bisa bango te bango soirée. Ba bisa ki bango te. Bango soirée. Azo le lelo. Boko liana to bana no boko siliana. Boko sili sangonde bo bandaki ngonde bo lobake o bino ndebo boko mesana. Biso si to mesana lukuta. Si to mesana lukuta. To mesana na pasi. Pasi ko to teme lukuta na. To mesana kasi bo mesana pasi te. Misale ko zala te na pasi ko zala te na. Donc si ko to mesana to nga biso moto to mesana na pasi. Na bango na. Ke ba mesana na pasi za ignorance. Ozo mpa. Bato na bazoba na mona zo lela yo ko to lobi ngo na kati yo mona kya moto.
namona zolela peti wana soki nyama wana ozomona na elongi na moto aninga zali ozomona moto akokoma ta lobi te nani Gilles Monière Gilles Monière aboga yo bosana ba boga aboga te to yo bosana ba boga ndeko na ngai pourquoi yo bosana ba boga yo boga na bosana nga boga la yo bosana to ba boga Gilles Monière aboga boga ya ba ville o boga nga na ebiete na okene wa moi je vis bien je mange bien je travaille je suis responsable on est la raté on a TV non il n'a pas poste on est la raté mais si Gilles Monière yo zo poste ata kumisa o muka poste yo zo quand on sala donc bango ta bakansaka président na bango ya baluba aza président ba congolais non aza président ba congolais te aza président moi na musala ya président ya occupation Kabila mtafuta ye Kabila mtatia ye tamba to bengana tozo bengana ambassadeur ya Rwanda mais pourquoi bokangi ambassadeur ya Rwanda te ba bengana ba to bakangi na ambassadeur na bango ozo ban gen bino bo bengana ambassade kangami te mais qui sont ceux qui travaillent là dedans ba rondeka bo bengana ambassadeur bongo Rubelo Ruguiza et bongo Moïse Nyarugabo baza wana nyo makombo niara ba niara o niankero niarugabu niana nani oyi ba nini ba niara ozo ba nia reality rugabu niankero niaru ozo ba donc ba niarankero niarugabu rubero ado zanga niara ba tasu niara ozo ba non oh na zolo ba veta na zo finga modite to ba ba na zempori ese ngam na pesa ngo ba niaro wa ngate na zempori te niar nyankero niaro ba baba tuana ozo ba o bizima karawa do kara do ya sa bizima kara asa na kini tile do gracias bugera yo ba choko ka re na congolais na mona moi ami na ngai ce qui Marukuza na bloqué déjà Marukuza Marie-Jeanne Marukuza ngaso na yuka ata papi gen so comme de lo papi ergen na bi donc je ne pense pas que ba rwana ba ata na yeba ko kaso na meko rwana suka so na meko yo na olongwe donc neti nyarugabu non mabe donc bidon nyaru donc nyarugabu de bato ba donc so do makamba bongo sa makamba son to lo bona mona bisote mais est-ce ba ba makamba son kambo mais mon comme so ba yeba ba yebi ngo ba nyaruga la vie que non makamba pas biso makamba be bon batika mais ba yebi ngo mais eza la cause éducation faut ba la ksaba na biso makamba be ba nyara ba nini comprendre ba yebi que non to pesa ba kombo na poto gâter éducation ya mboka wana na ndemo ya bien donc l'autre lo baké boti ko finga na bino parce que na ngo zéro vaut mieux que du salaire puis na ebisa na vanda bona sala direct ba nini na moni nyama mobo abenga ba nini alors c'est nga nga pesa to asa l'opinion na époque o boya opinion mutu te alors bonjour je sais na be o nga pona ebisa quelle mère na ngana tomboka mabe na wana po ngamta ko gani ngana wana te ya wo chenga binga be bona cha comprendre match ko sila ni wana te match Maroc na Belgique match ko sila ni wana match ko sila ni wana to yechi kwa zongo ya mbula ya pesa ika moko amwe ba ye ba ya mabanga pina akati téléphone ozo pa donc ngana facile so muta finga il faut na finga donc c'est ba comment ba wande ko baby éducation mboka na biso oui et ça na kota plan occupation ba comment yana kata yana compte ya plan ya occupation bon donc na compte ya plan ya occupation ba tienzala ba tie faut ba baby éducation ya bana biso ya jeunesse surtout bana batanga asute ba comme ba kuruna ba comme ba ujana ba tina ba niar nkero niar rogabu siko tala kaka so moni mwana so moni bakobayo bakumisa bango banyama wana ba congolais inconscient omona balo ba kombo ni arte balo ba mama Denise balo ba bo mama Olive mama ni mama
Non mais président loba il no botika makamwa parce que kombo ya nya keru ezape na mboka na biso président mo aleka loba wana tanga otaki maman Maria loba no kombo ya nya keru ezaka Papi Gen ya loba kike eza na mboka na biso aloba ngo ba wolola na bato na yemo mo lo na mona congolais surtout bato ya IDP ça wana ba nyama pe ba zoba pende o sarana te ba mo ba ganga na kata sa po bi ngana kamwa ka bakosa kabino ba nyamulenge toujours niar Banyar mulenge bazali bandeko na biso Banyar mulenge be nyamulenge bon nyamulenge nyosu nyarugabo osoma pwana do batora bazane ngwana osoma pwana ta bagangela yi siko yesu azo basaba bato tika makamni ya lobike muto bato ba déranger ça ba Rwanda banyamulenge ba utawa yoka soki nyara oza kote ya katite ere ya na suka nyamulenge Vous il y a Nyamurenge. Vous et puis bateau belé baza na kati ya mboka wana bana ba institution na biso. Bazaka Barwande. Ngomoni ngamgo na ndima. Namoni ba mataki ya jomo ikubwaka bombe. Batu wana o bakufi kuna baza batu balingai ba détourner Kagame. Ba soda wana. Kagame a coopéré abi Félix Joa avion atpa batinda rai. Garçon de course. Zo avion na matsango boma batu wana. Comprendre? Par contre, ma contribution. Boma bon. Avion mataiga mbala mo bomi batu wana. Batu ba contre Kagame. Donc pour toi si ça tous les cas, donc yo finga. Tous ala nanu, tous ala batute. Toi si ça pour na mutu tous ala. Donc yo finga no batute. Tenga finga batu oyo ba finga. Faut comprendre. Na finga batu ba finga. So finga na finga c'est sûr. Et ratete. Et ratete. Po yo finga obomi ngati. O utilisé comme munoko. Si on a utilisé. On utilisé arme. Tu as le coffre de utiliser. Donc tu finga na fingi. Quand on utilise comme les. Ngapena. So ko finga na fingo direct. Ça ko na makamute on a raisonné so ni te. O finga na bambuli yo mbala moko. Donc yo ko finga ya muke. Mais yo zo pena kubidika. O zo ba ebele yango yi. O zo ba. Okokoka. Ebele yango na nkona kana igaka la kana omoni zoba o nani zoba benga so Laurent omoni abunga Laurent Sokoko so ya Laurent Sokoko te Laurent so ya na akufira baleki kasi bino le chef so comme ya Laurent anu ngona ngaba na obengi ya ne ngana ebi na dona o bo siri mombo ya Laurent Sokoko na bongo 4 fois ah tu as boké na vie muto à fantier ah ok je vais manger déjà c'est l'homme prudent voir le mal na mona ba muto a pion batindi rotinda tant sikoyo ya na ngai chuke lipasa zo lobake o na ya le waso ko na boke 3 fois ya nga na boke 4 fois tina na ko na ba 7e fois na 6e fois et 5e fois vérité ko bimisa ke kaina ya ko bimisa vrai face na moni ngo na lobango déjà na lobango de donc ngai na finga ba te Papi Gen vous comprenez donc batunde ba congolais na Congo et comment le coûter comment vérité comment le coûta sur le bilo coûta ba betile mabo on dit mbongo na bango nyoko la peuple komi mutu na bango soki oboyi na ko nyoko la peuple oza mutu na bango te voilà Papi Gen nga finga ba te mais mutu o continuer au finga nga continuer boyo anzi pour en finga mutu sinon comme ya passe ya non passe. Ok, voilà, c'est là, tout ça l'attend à Bisso. Oui. Je crois que Ozomo a une image de Bisso. Yo, tellement, là, on bête. Alors, moi, nous, il est là. Moi, nous avons une image. Il est là. Alors, si vous voulez, on a une implication, même, il y a présence de la République. Aidez-moi, est-ce que Bassal Mabeto, c'est malade? Bon, avant de le Bassal Mabeto, Bassal Malamu, j'aimerais bien décortiquer. Moi, aleli nga pa dimbela ki pare adimbela na ka biso tout on dimbela bakar na ba jeke kar mo yoro ka baba no dimbeli o so pa mobutu abenga biso te pa récompenser biso
pour te comme un héros. Quel est le rapport? Il y a Mouda Diembele naïe, Bino Wando Bengi, c'est ça. Au Diembele naïe, au Pexaco. Donc Bino, c'est-à-dire, on va encourager banditisme, n'a qui voyoutisme dans Mboka Nabiso. Donc Mouda Diembele, Bino, ok. Moi, on attend à Diembele, bon, on a un manque de corps, on a gros dans la classe. Na été chose qui l'air ni mais na baba na ba pays musu na moyi ko na moyi so na moyi mo na tam so ko so na ki tura tongo tam so ko abima ke na ebité bien ta ki tura media ke ndekite ou bien ça manque d'école à kindate pour ne na mo le mboko wana école ezate ozo ba tala nzela ngotiko moni so makadam pene ya ki ya bien ozo ba makadam ya ki bien l'état sala makadam ya bien soit déjà bango ba l'état basala makadam ya bien moi na zo leka awoko même pas na principe au Diembele te donc moi na Diembele parce que moi na ngo jouer to na pito na mboka mo ya maseki donc tika to sala maseki na biso siko muto o akanga moi na Diembele muto ngo zo loba muto na fa za kobai ye pa za kobai bakangi pa lobisa moi na wana ai siko ye goza apeso dashuru wana ndio akipe na kati wana osema bwana pour ça hasardé moi na mon Diembele par les réseaux sociaux pour découvrir Diembele razoloba donc ba bimisa bona ko to le comité na présence de donc c'est que présence de c'est batala na makambo biso to loba ke il fallait ba zoma yele bato bazoloba bien osema bwana photo sala boye on peut ça biso kada mo peut ko décortiquer makambo na bango osema bwana donc botali makambo ne boye ba rappeler makambo mbule tonda ki boye ba yo ki mbule tonda bana mbule tonda wana kisasa wana Félix Tshisekedi malgré pas le président amona ngote akope ça rapporte pas président occupation Kabila côté photo bon ça président pour président na Kabila ozo ba akope ça rapporte il est président de la République il était à papi boni boyeko il était président de la République avec Mouze Laurent de Kabila parce que bombe uti na ngambu ya na Brazzaville abiso bon mekiri surtout on ngona zone c'est la bino bo comprendre pas question na peuple na ngai président Mouze Laurent de Kabila loba que non de toza boye les biens des Congolais et ça pour na ba Congolais so bolito pe sabino ba bien de photo collaborer ba président bangona président Mobutu ba président bangona président Mobutu avec président Maga qui est dictateur Maga qui sont qui mais avec président osomona que président sur le 24 novembre na le 30 juin à ce là on a peuple na maman mona bino pe mona mama beto malam de tamboli na mai butu na mama tolekina na libembe tokeiti na bandundu tokeiti te komona ndeko na komona camarade na komona moninga moko totanga kana ka koma prêtre alobi nga alléluia na kati kolo boy ozo bato bazo seka c'est-à-dire ata passe ezalaki mais ça le gars passe à l'élote bato bazo seka bana sourire ozo comprendre nye moto na moto ni bongisa ozo comprendre ba président bango na solo na peuple ozo comprendre Kabila Mouze Laurent de Kabila tanga koma ki na Kisasa ayaki na Saint-Thérèse solo na peuple abi banda lelo nde yabo na passe bino moni ebele oyo 6 mois bo futa courant to yedi amote bon yeb sa kanambe bino bo kansaka za président de l'occupation représentant des occupants au Congo banda sali 18 na ye souvenir ba bon souvenir ni botika na moya kako boma bomi aussi mokendi ba bomi nani oyo Thérèse Kapanga ba bomi Lik Nkulula ba bomi président nani comme na wa droit de l'homme wala nani oyo Shebeya na Fidel Bazana ba bomi bele ba Cédric Nyanza ba Armand Tungulu ba bomi bele ozoba tanga tanga Mobutu muto yo bi peuple moko boya nzela banda ko manifester pe baboma tamso azate tanga Kabila azate ozoba ezo continuer kaka kan o Tshilombo matama minene na zolo bananga matama mike bon matama ne ko ça sert à rien bon matama ne kota longa bonga na matama pe longa bonga na matama bo muniere wala matama ne kota te obenge boga nani muniere yo ça oti baba koto kidomo ngai muniere zoba ya nengwana obino boko beta ma daje to alika kawa boko beta ma pna ya ko beta ma bo lu konzera bo kima to alika kawa bo sala 30 bo sala 35 ata bisote ata ba na biso ba ko ligote bino oso comprendre boko futa makila peuple wana boko futa passe à peuple wana to so wana na mwana wana ndenga za wana mwana bataza innocent omoza ta bakangi ekuti bakene kisasa be monuko kwenda kukuna kintsase abando banga po ye boza ba dangereux
boba brigand boba alligator bobo mape mwana bato ozo ba makambo bato bazoluka yango wana te mwana na so bopesi c'est bien et bon bana mwana wana na baninge muso a vivre pe ya village bopesi bango ba ndemo bango nyonso bopesi bango ni bilambe to boka bopesi bango ni ba pantalon ba couper ma do folo eza pour faute na bango te pour babala tande wana eza faute ya gouvernement te ko la pambe eza te ata cantine na pambe eza na mboka pourquoi go tonga ta ikolo mo te na mboka wana moko kaka ya bien bana baka esopana kaka kuna bazwa maye nyonso to eza na kata ya plan occupation beaucoup jamais aider peuple na bino mais gratuité d'enseignement ezali gratuité za wapi botala ba réseaux sociaux mu dazolela ngala mone pasteur mo terra nzela na bot na yebi kombo na ete na bosani tamtu na bosani pasteur ngo mbongo nezo ayo terra na nzela ba pc ya akabeli mo mo ateka bandunda pour moi na forçara na école pour zo ba diplôme apesi mo na bateka bandunda ozo ba pasteur wana pasteur ndenge wana jeune mo ka aleki de nile sina musika siko tanga pesi mo na bike ba pesi pour futa minerva bo yo tango zo bisanga gratuité des scolaires de gratuité d'enseignement yebisanga eza wapi eza mo na ne afuta eza mama lukuta ba kosa bino loko za wana te gratuité d'enseignement mais wini makonga ministre d'enseignement primaire secondaire éducation akima nango 14 millions akima nango bo gratuité ni bozo parce que ba pasteur pe bazanga batu bazo pe mbongo zen ba Moïse Mbi wana ako to ate église école mo tacha acha na gratuité d'enseignement atonga flat na ete hotel Moïse Mbi mdazo ya mbafere na nini na église na bandimi yango penda no ba loka bino te bino ba congolais penda bozo kuna kisi na miso na bino muto aye pas se repentir te na ye diable ene wana mibenga ka shetani boyebi yango bien aliaka na nie aye bopese na bile bopese pe mabo abande yeba bino bozongisa bino ba congolais ba loka bino bindengeni mboka na ke sasa na guerre fo ko wana bokomba fere yo saso nini mais nous toujours de yo de bisi comme ça ya garçon matako minene wala za talibu matako mbuye wana so mbi mbala komba gege to ki so makamba gege alia mwana mata mukembanga ba fanti na ba fanti la Eliane so Eliane makamona ko ngala landa ngoto na tala ka so na ni fona zo moi idée ya opesa peuple conseil mwana tali bona la na bo action ozo ba ona bata pampa bati pare ba ko kana ngate ngala leki bato na tu na mutu ozo ba na leki ba mutu na mutu donc tant zo ba bongo la kisi peuple quinois to bana congolais peuple quinois partout ba inconscient bazana bango même na diaspora to na ba inconscient bele bazo ba mona ministère tata mo batili mo sina bana aoke landa musicien ozo ba oke makambo ane sila makambo akala akeso mpe masanga so tali petandika yela ipoto mo yakinzela mai ainzela mai ya risquer la pasi tant comme à luka vina yo akepa no somme la musicien masanga invité musicien bazanga ya kiti na saka pe akeso masanga oke so ina mo sina ba baluki be mo sina tout de suite ba baluki mo sina ba demo ya ndengwana ozo ba conseil ya ndengwana ozo ba donc ya on zo lo baké ngai nazolo baka na ndenge mabete ta mboka na ngai mais mentalité il faut changer mentalité ba to changer ndenge ba do changer te ka poto loba bazo yo kwate donc mentalité ba to papi gen il faut changer mboka na faut ba comprendre bena que guerre ko ya moi ba to ba souffrir na beni ba to ba na liwanja ba to na ba Ituri ba to ba souffrir na ba Ruchuru ba to ba souffrir na ba Goma pasio bazo mona ngali nga faut koma na kisasa ozo pa ngape na ba ndeko na kisasa mais faut comme on dit ça parce que attends la bande on a vu peu musuba se comporter ka ba kinyo vous savez pas alors c'est bon bongo et moi mi soki na yemo po tinda rambo vous savez pas nga tinda atisuté na comprendre so ato mi soki on a bego ko pola yo tinda so isade na tinda asuda tinda so mo isade bon me na so ya bani bande on a ibele bana na tinda na oh biso baboti biso mutu na force battre pour la vie na mais ngai sikoyo nazo se battre pour la famille na ngata nazo battre na se battre pour la république mobimba ozo comprendre donc guerre fait quoi na mboka na ko la muka pa na tongo ba papa papi gen ba Rwanda ba kota kuna bakati batu mutu ndaya na beni ozo comprendre ndeza na bende batu ba benua so ba beninua bango na passe ozo comprendre donc ndeza na ba goma sia bango na passe et fait comme atina kini obi na vandi boye na moni butu ba pesa mwana wana soki voiture ba pesa mona na mituni bongo bano bazaka na beni et là on est sans pour ça là bango à école parce que so pesi mutu moko ondi ba pesi mwana na voiture wana
bandoki bakana bamboka bakolesa pe mwana na famille naye mutamutema mabebi na oh mais moi donc mona na diambeli na ko diambela te ba peselo ya wapi na sabana banzambo bana banzambi mudogo soko zali pe na mutu koma mutu do ba pese voiture et bon siko baba no batanga atene na mboka wana on tatamo pa ko mutema babwa kile mudogo bamba siko pona yo président de la République akwa ko binse dominer te na makambo wana. Mais c'est ça qui fait qu'il n'est pas un président. Asa incompétent, asa zoba. Asa zoba, papa mawanini. Soko yoki mawa. Yoka mawani papa chikolo wa mama papa wana kodi. Tina lo mama papa wana mawani akoyo. Batu bakufa na courant akendeka takuna. Batu bakufa kia so côté ya mboka ngoma na oni. Matadikibala. Na matadikibala akenda takuna apesa ba famille na combien? Bakenda. Oh papa tika mama papa mona filme wana. Akenda kuna ye. Siko batu ba kufa na wenji wana deja ndenge câble wana koyaka. Et si ba bongosa ba câble wana, si ba change, ko ngule batu wana mawate. Ba bébé ba kufi na mayo awa na kisasa wana batu ba kufi na mbula. Ayo kima. Oni combien d'accidents ça wana mboka wana? Bokangi mama Marie, pauvre maman ya batu bakanga ki Denise nyake azo bimisa Bible. Abi mate ya ile lobanzabe. Ye Denis ni arankero wana. Ndenga za wana. Ye ni arankero ndinga za na ibinzabe. Amona makamobali na yosata iba Rwandais ya za Rwandais. Abi mambo tala. Tuchika mama wana azamu tamata zande zoba. Ozongwa. Omwe mutasui, mwana biso basese sino. Banso bakata to ya osala base. To osala base na bima pe na zoba mukile ebinga. Na zoloba. Donc ye abima jamais internet abana ko loba loba ta za combattant résistant. Makambo ya bana ko loba e kasala. Asala la ngosiko ba zonani. Olobi ke muto ako trahir congolais mbala oyo, il faut azo likama. Mais likama ngo ya mwana azo. Likama ngo est asala la ngo. Ona ko kitila Kabila pantalon te baza ba Rwandais. Est-ce que mutanga yako loba ko après au Kabila za muninga na Kabila il est bon, il a promis, il a fait. Donc ba prometa qui est nomination. Donc ndemo wana Jean-Claude Mabanzo. Papa, tika na yo. Et ça ngo buzoba donc ndanga za wana. Makambo ya président de la République soit yo kile bima. Okoye bangote. Isa babenga ngoni. Isa secret diplomatique. Okoyo kamawa. Otindi chèque. Ozo pas. Akobimisa ko mutu na. Okobimisa ko mutu, fobimisa mutu na makambo ça très important. Donc wana to bien wana ba Matuvi hein. Ba Matuvi ko donc ozo ko base. Un président qui cherche de base. Okangise pe photo. Na mwana ngo. Ozo pas. Si pe yangana mona ta sala ki ba ben en réconciliation, ba ben ngoni. Wa ben se ba shege bani ben se ba bilo mobo. Ayamba na ba consultation. Consultation ba emina ba tapusu. OK ba tapusu no ko ba ba OK non. Quand on consulter bino te na consultation na bino eza na sali bino ba pusu mo ya monteur ya 4 ni comprendre. Na bon ça bino ndina po no ba varier na bino bien. Ba moni ka sali quelque chose. Banda zo ba wana za na ana pouvoir ya nomination. Yebisanga iloko ni de ça sali ya bien. Donc on a ba faux débat, faux président, incompétent, teinté, zoba ya osakanate, bazo oza très important, bato bazo ko fana Goma, bato tu ba maman bazo ba okima guerre. Yo mona ko zo pesa mao. Donc c'est ba ki jana ba okima guerre na bantaba, ba okima guerre na bana na ba na Mokongo. Au moins ba masasi zo beto ba bato ko sali sa de bango wana. Donc c'est tindi subana oyo donc c'est tindi subana mususu ko ba frauder pour président ya mane bango. Te nga uso na ringa ko na mboka wana fona frauder na train. Bon, on a très bien frauder na bango déjà. Au moins on a traité ko dia aéroport. Tondi aida bango. Wana zoba pa ba nyama président zoba. Na mwasi na zoba. Na zoba ba bango. O Abed Dashur ki zengi. Vous comprenez? Il y a Abed Dashur mbongo sa na musana na mona kana makambo zanga tina. Au moins on a petit mona minosier na mona boyo so petit fali. Au moins abengi Abed Dashur. Mais non. Ce qu'on appelle. C'est peut-être bagagi. On ne peut pas les voitures. Vous savez pas? Basomba apeka ba voiture. Basomba lupango te. Yo sombi mwana na voiture. Et que n'écoute na Marie Paul. Moi basomba le pam. Basomba le voiture ngikenda. Voiture ngikenda wapi? Basomba la moto de pango. Et dans la pièce de rechange voiture wande basomba le wane ko beta. Peut-être super quoi peut-être ça tekane voiture là à payer. Papa biso de masolo tika na yo. Tika na yo comprendre. Donc ndeza wana ba Abed Dashur wana foso ba zo beto la ya bana Congo te. So za kisité
c'est que à la propagande lobby bah comme c'est le président na makasi on avait président peut être école mususu tu vois pour ça là déjà voilà on a déjà qui Rwandais voilà OK voilà bon to leki na biso tamato qui ne pour attendre na biso c'est les ino est-ce que question na tout pendant na tout na pas en je crois est-ce que bah leader babimana ba danseuse na bango parce que na auto na vidéo moko ba leader on bana ba leader bon on ben ba leader hein tu n'as pas artiste pornographique babimana na ba danseuse na bango on ben leader on tu n'as pas ba leader ya Tupac hein ba leader bango on besoin ba leader te oh bango batinda ba dot bana ba association batinda ba don na ba pays wa pauvre comprendre ba wana no tsuba bon biso ba so bande ba voiture là-bas asome voiture ba voiture na so mbi lamba na mususu wana na mona jibe akumisa yodi yamba moto comprendre yebisanga aida nani bato bana makambo mwana abotsa kutu mwana baduso mwana ntuka azwai mwana mukena okese yemoko ale pedo solo mama bonga mdali boso na lobia kaste toyo kaka eza makambo eza na ba dossier jo mususu botseka munoko kaka ba na ba avocat na okende pe na da na la po ba mwana baba na ba famille pauvre na obenga ba parents na eto la musi dossier ya le dossier sai ninga a viola mwana bato si le lobi soto na dossier na mais tolinga to kanga ba kita déjà c'est bon ba kita ke na justice awa ya Congo est-ce na Congo na justice so boza na justice ndenge nini muto bo est-ce que pardon ndenge nini muto oyo bokondana ki 20 ans de prison avant na 20 mais ya prison Kamere Rwandais wana ayiba bino 400 millions afrina mbongo ya mboka afrina ba gestion ya mboka muto na kokisa 20 ans abima bon justice en ça il y a justice ça justice ça te on va ça il faut pas que ndepena akozwa pena justice nde awa comprendre akozwa lango awa ngapa sina funda e dossier ça oh sina funda ça na funda ye batu tout babima na bana miketo funda ba parce que le bani oh funda na nakisa ba preuve parce que wana comme makambo ya Interpol et comme makambo comme ya justice internationale ozo pas so atima kona mkosi kan na chaka muno finga ka ba combattant bondo ko finga kanda sa juto okuta nega côté moko neto okuta na DDLS to okuta nega bongo donc juto okuta na ye kaka jour que en remona makambo no stedini voilà ça c'est ye na jibe kuna kipaite po azamu to moi se comportant moi bien na nga na occupé makambo nete ko na ko déconnecter na comme ba combattant to bimisi dossier ya mwana ntuka ozo ba donc on a ba point clé en saranati to na ba point clé biso na front wala za front populaire na front populaire nga za confort net nga fondateur Zobi le fondateur il peut aiza fondateur ba fondateur Francis Mokonza ba Congo ba papa Léon ba to ba zebele ba fondateur ya front populaire ba dossier on a déjà on a ça ozo pas ba to biso ba zobate nous avons vécu dans ces pays on connaît notre droit to yebi droit na biso to yebi pas ni to okene pas ni to tchali kolote ozo pas to yebi donc ba yeba yango ozo pas donc ça sert à rien ça que justice ya na mboka. Alors, on a une question est-ce que le leader baza ba leader tengelo kombo na olingate ya bon ba leader zanga bon ba chef ba groupe wana est-ce que ba bimaka na ba danseuse bango eso e bon nga zawa nga selection na zawa nga bena na groupe yo ko timona moi c'est na nini ona yo zo mona ka zo émerger très bien pour tant aux patron ya groupe na yo ozo mona be mbala moko oh bato ne mwana zo a émerger bien zo évoluer ba nini ana mbongo peso te et ça moi même na ba bureau secrétaire bibi na patron na na DG secrétaire DG bela mona ba yende ina zo li ba futa ye ba ndo ngai osoma pa de lo mo ekota ka bo pe ngape na zana makambo wana yo pe ngam na makambo ngala no kese na ngai na ba danseuse no bosa ba danseuse ngam na ba danseuse na danseuse moko wala kala na ba kaza na samba tena bosa pe bon samba gusuko samba gusuko na do petit tombo na écartement des jambes bani yo fo le na salle d'eau so le quitter au lomo so yo leader bosa blo ni wa so ça li comportement ya ba congolais so conscience no so yo beloni tango salon tana salon ko tana ko vanda tana joie conseil na bio ezama be bu makambo fwani boy et puis oya biso azakine ke ana bana ne aga olu watam susu diero wali sabana
Yo de PC dire chaque jour. Oui, Ozo mona que non, dès na pesa ba transport on a ba récompense neti a oli ngara ndengwana. Ya que pesa mi bal muso mais il faut goûter à goûter. Oh. Ah oui, faut pas goûter. Tant que ngape ko na zo ba ngana zaki wana na sala yango te na zo loba. Mais ngana ki okese na nga mais président na groupe. Yo sala ngote. Ya ngana sala ngote. Na mona yango. Ti na ba okese, biso na okese so na wengel pai. Ya te pona na dévoiler nani patron na biso. Patron na biso boyebi chef d'orchestre na son Mirador na peso mbo de place ozali. Asa yepe cheftain na biso ndeni da seza ko ma cheftain na bino. Aganga peso alobe mona batupe mutambo pesa suspension zate. Yebisanga. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Mais si ko ba sala ngo ya pipir bazali. Neti ba vient sur ba neto yoka ba konfie no mide. Ya sala ngo kana ba danser c'était pareil. Asa ngo ba musicien na e. Zobo, mais tu comprends Zobo. Bon, on a le bon. Tu comprends Zobo. Combien de fois ba danser bon il ba convoquer vieux Kofi na justice ah. Pour ba to ba danser to ba lo ba kango. Est-ce qu'on a mon ici sur que yo te bisanga que so moi la moi so comme na nikuta. Cuisse de poulet. Mpenda soso comme na. Cuisse de poulet. Mpenda soso. Mpenda soso lo biango. Mpenda soso lo bi ke ngaba patro to na legana bango. Est-ce que akosi. Iya za mutalibo sa lo bango. Babingara bango. Eza ko tam suto koti maki. Neto koti maki, tato koti maki, neto koti maki wana. Ozo ba, basi pa musu ni bali pa mususu. Do mona president kenda mingi ga pa basi. Afana na kuna bujude mbaba sala kuna ta cours danse mode gymnastique mo basalite. Mais biso kuna yembaka ya oboete yebe pona okele poto. Ozo ba. Mais basi donc. Basi kote donc boko so na danser zolongo. Ah! Olongwe, mfati. Nini? Mfati, pona mfati olongwe. Pona mfati olongwe papa. Ozo ba. Do ba vérité mtu foto lo bango. Mwana na lo bine vérité. Na kama mtu mosa zo azo audace bina ba no finga mwana ane koma yo swat. Est-ce qu'il y a ça mutali bosa lo bien? Boto total na émission. Total na réseaux sociaux. Na navigateur na téléphone no bien na ordinateur. Tout le monde. Tout le monde. To yo rango partout. Exactement na zo lo bango pona na dénigré artistes pornographiques. Ils sont reconnus, ils sont des artistes pornographiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez un sarabatu, oh boy na boy. Ngane na za boy na za complexité na pe sentimentalité. Na sentimentalité pour les comme sarabatu te na za garçon ya vérité, na garçon ya propre, na garçon pour na bomba ba vérité te. Vous comprenez? Donc na garçon mo boy transparent. Donc, dans ce moment, on a pas si. Oh. Moi, na yemo walo bien ngoza bisote zobo za kufa walo bangwe. Zobo za pa kuta kosaki. Musu so to mo na soki azar soki natanga na mo na batango ba kumisa so akomia mo na mo ba vérité. Ozo pa bazali a rebelle. On papi get. Ba bimanga na bango ya solo. Mais comment un chanteur au Samsana, un chanteur, chanteuse c'était un chanteur. Au Samsana et puis bah que no patron bimana yo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a ba logique? Ya ba logique za pona yé. Ba ma muso za normalité yo mona neto go bimana moto. Bon yo yo kana no papi o ko mona neto to bimana moto. Nzo na to bomane o to bimana elima. O bimana elima na satana donc des moments batinda ka pona yé amemaka ba chance na ya betoila batu akenango pona puissance ya patron wana. Bino mona ga o salama o mona ga o salama ga o bozo yoka mais ils ont ba problématique mususu en cachette mutu mo sala hotel na mo sala flat mo sala banda ku mais ta so na ba homme politique wana ba solo laka ba yaka pe ba kanka mona bana ba te ba lef mais so ma ba kini wana mona bino bunga mona na kati mona kenda ta so ba ke ba saleli ba liquider tala ba biloko belé ba opération so sala na mboko na yesama ya danger ma be ezali obino bozo yebate ezali ngana bike mais so faut tchaka na ni na yo okoyoka ba information ya kana po mona pena ke non voilà côté mo bakangaki jomo boye bakangi bo akeko na mona ba témoignage belé ça ba place mo ba trafic ya ba organe humain ozo kwa bakanga ba bomi mutu
bazwi biloko na kati bateki yango donc bakundi ye moto abunga boyebaka te bakawana eza ebele parce que tona bacongolais baya trop naïf balobaka te comprendre basereserve trop babangaka trop makambo mais so bato bango banoloba mpe neti biso nde tolobaka boye oyamba bato bakala baka nga azoyebisa yo bazwaka betwala bato yango ozomona ke oyo mosusu ndenge monene akebeta place babetaka bale wana na stade de martyr ndenge monene bato bakufi 11 bazoba 11. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des choses que les gens ne voient plus jusqu'aujourd'hui. Bah, coup de froid dans mystique, bah, coup de feu, il y a mystique et Salamawana, bah, disparition et suspect, et Salama, bah, tout ça, va battre. Vous savez pas? Donc, bah, bino rande wana. Bah, ça, bah, bah, loge, bah, ça, bah, ndoki. Tant le monde est ndega monnaie, tant à vomi bat, tant à lié bat. Après, cérémonie, bah, moi, il y a chef coutumier. Vous voyez, comme chef coutumier. Mais comment on a quatre réseaux sociaux dans Facebook, dans TikTok, bazaka bazoma bazaka bazoyo kati. A quel point quand ça photo na. Mais mudania bat ndalia bat. Ali batina ba Tchad, ali batina ba na Bercy, ali bat partage lia kaka. Mais moi na zo ba ngacho ba zika papi ke yo andoki. Eh sili to sa no to misote. To sa no ata na masa na mo comprendre. Pour na yebisa ki yo mukolo moko na yebisa moni na poto wa ndeto zabo. Papi ke nga kote yo kolo na kisasa. Na yebi yo mais na yebi secret ya quartier na biyote so bakanga ondo kibi wa ndokite ngape ko na côté na kola oyebiti mais to kola na ba massa msu côté mso mona na boga ona basket anda abeta danger pembe ali pembe ndoki bakanga ndoki côté na biso bazabe na tsaka no salisa bandoki na njili bokanga minoko nde bozawana bandoki ba bakanga pe na ndoki akoyi pe na kota l'info pe na nie na nie ndoki ayo akompe kizenga jo babino tuti bazala na poto aya poto ko zonga ko na kama tazo umona tango zo luka nzela poto mais umona zo zo visa te umona keta mso akeko to tourner bamboka pa koma koto moza no ndoki ndo bo pumba na butono ko pumba na ko na Paris utika ino moki ndoki na ba ya busoba papi gen ba ndoki batando zo mona ba leader wana so banana wana ozo benga ba leader wa bango tu bandoki mutamala mozate bango tu basimba bakisi tuna pasteur Dakomuda Christian aoyebisa otala ida Dakomuda te tinda ta tolobe la vie aux ala sasa tinda journaliste qui interviewé Dakomuda aoyebiso quels sont les mystiques qui passent en musique bakena rola la bana batamike na banzela nana témoignage mutu moko boya zandeko ya musicien moko boye musicien ngope ndeko ngwa yebisanga to vandi biso da sanga kini vrai yo ga do ngazo yiga kini vrai mwa ba ta to kende bani tellement de wona na succès bani ta to kende ndeko na mona ale ka boya nani na bo matana kala bana ba 13 ans ba 10 ans bani mwa to keto kati bango bani ozo bana ndako ne to kati ba do elengi bana ndengwana ozo bana donc si vous l'avez dit, vous comprendre. Vous avez basala ngona kini. Si vous avez basala ngona poto, batiki bazeni combien? Bana to balali à combien? Vous avez pas? Basai sai wana jona na ba no sai. Mutu wana ona zo ba makambo ndeko mwasi oyebi yango. Na kangaye ta bayaka ba bima ba ona musicien na so yiwera. Amema ba ona poto wa. Tukanga ba hôtel bis hôtel étape wa Saint-Ouen na bana batu ya mike bana batu le ka bata théâtre ngana baso na odinga batomba izande mona muke bazo kosa ya senga pardon otiye ngabi ba okanga yo kanga bi comprendre tukanga bango nga bana ba investigation nga ba enquête nga banda kala ozo pas donc na ebisi yo nde ona ngane na aboye. Donc, nous avons un peuple congolais, nous avons un congolais qui sont de partout, des musiciens, des kisi. Ceux qui ont un motunaye, talaka batu mingi bazaza na ba musicien. Moi ba vina webeba. On peut s'appeler conseil moi bi non, ceux qui ont musicien bon, zoé kasi tient dans nos places moi sinon ba no bazai. Kasi te nga lo ba ngoti. Toi musicien, oh yo linga trop. Donc yo beta batu pona ye. Yo ndo kanela batu pona musicien wana. Ya problème te. Zoye tika yo kende do bango so azuye potam so ko banga présence na zoye kende voyage do ba
viens un musicien petit un musicien na sala 4 jours place moko yo lalaka na yo na salon comme ça botika na madame na bana po lia ka bien okenda na hôtel obebisa mbo lalaka noa ayo a résultat oyo a résultat mangituka oh akozwa samba guzu jigal zenga mambo tanga oya pino mona pena kedoki oh ya chambre na yo mo eza ko mamba ko bomba te po ngani na aboyi ko ndeko na ngai na bomba na ngali kamuti na zo mona o ngana mona ngana ko landa musicien na simati je suis musicien artiste engagé comprendre magenga na nzela moko te na bango na lobango conscience na ngai talisa nzela malamu nzela nzambe nzela po biso to ba vrai basala ya nzambe biso po to bundela ka milimo nzambe basala papa ça qui c'est ça courage na mona force en nzoto ozo pas na vision qui si yangwana ya mutu na mukilo ozo vivre ozo pas donc nena za bo Papi Gen na za mutu na defanda ka milimo ya nzambe akela atia na sebi no ozo bomba bango gratuit basa ino te po ande kaleka kanzala baso de club bon c'est zo ça soit hôpital bo ça soit ata bekol moko ya bien bo ça soit ba cantine bakoko kuna ba vieillard na ba vieille soki bakomi ko babimba soki apemi na kisasa akomi ndoki OK so koko akomi mukolo biso tuto ko bakoko batutu bakoya na sima biso bakoko bakoko tango za jeune za ndoki te na yesi no exemple bandoki ba jeune ebele bandoki ba poto kindoki yo kajo yo ndoki baba ndango na jeune na kitamtu mtu na libomo abani kindoki bapese kindoki na kata mutu ana ba ser na biso mo na njili kuna na otanga kombo na été mais yemo ami place c'est celui qui sent piquer connaît l'affaire osoma pas ala grand doki ya osakana te oui ah bon ndoki ko na otanga na combattre yo nyoso ngoni ngala mo bimisa ba vérité mo na ko bimisa ngwa ba pese ki ndoki ba na libumu mende yende ka ndoki ndengwana alia mibala nde na nde yende ba sentara basi me ya sentara mobile mama na ngana yebi mo sakana papa ba sentara mwasi ya sentara mibali bobi mana ya sente yo mwe pouwe patuko kufi ozo ba azape mwasi ya ba milise bele ya njiri ba kufi ya miya sana kisasa mabota na poto azati lona kini na bipa za lelo Nathalie comment moutouté, bois qui s'est raté. Celui qui s'est appliqué. Celui qui s'est appliqué connaît l'affaire. Binom bocha va commenter, batanjiri bocha commenter. Boyebi. Vous savez pas? Bandoke comme tant nzamba tindi biso to bimisa bandoke. Si. Vous savez pas? To bimisa bandoke biso to bimisa dinile c'est bon. Monie akena boîte zo ah otala matama ya se. Matama se ya bana bata zo simba pa vilo ngala linga yango. Bon moi moi c'est ta zo présenter moi c'est na zo manze momo ya impunité. Moi c'est na vendre na donc non moi c'est quoi zo oh yo pina. Donc non moi c'est lembi. Akena ke sasa azaki ato to lelisi asuba na misa chura. Ma misa kitana kataka ngana pekse na bino akitate. Pour l'accès na porte opération, denile tu moto sa opération. Yemo alo beka na porte na liboko. Boka konde. Ba ana porte kota motema wa ana problème à cœur. Ba auto sa opération de nilis. Alaka zai munoko te. Akomi kuna na kisasa akomi munoko. Et puis loko na prévenir ceux qui sango. Sala be mission na to ndiko to mu Kabila. Wa mu Chilomo. Wa mu Luba Taliban. To yebi ngo sango keba oya mukolo oya soto zio komela masuba net nati lokole ozo ba sango na ato na denile est-ce que yo homme politique bio homme pour batu boba kango bongo batu est-ce que biso kanga ba homme politique to kanga tout citoyen ozo désorienter peuple to kanga ye poto tout na ozo sala makamba bo pona ta yo Papi Gen soko mosala makamba be to tuno ndeko na biso bono ko mosala makamba bo. Voilà, c'est ça comme la souka. Moi, deux personnes vont voter pour attendre biso. Maintenant, on a le vraiment makamon a lobby on surtout na zo biso que faut lobby en autre Fonds populaire FP Fonds populaire ça bataillon Fonds populaire ça bataillon et botami sika où ils ont rassemblé tous les plateformes de mouvement résistance donc biso doit être bataillon nani ou bataillon nani yo général tout ça. T'es général na fondateur
Ah, ok. Na fondateur, na ka fondateur nga moko te. Que soit pour la grade moi. Te naza fondateur nga moko te. Soit pour la grade. Naza fondateur nga moko te. Fondateur, naza fondateur parmi les fondateurs. Ça doit être co-fondateur. Naza fondateur pour nga na bimisa ikombo na bibo. Mon eloko ndeza bo. Tu vois que na métro Front Populaire. Dati bo do FP ou bataillon Front Populaire. Balma ça peut bandini. Comprendre? Donc yo bimisa peu baboula bien non. Mais c'est surtout si ça passe pardon, on a un philosophe. On a un philosophe. On a une mission rapide. Na pesi Zorobi Lembote, Ipo Aiza, mes condoléances surtout. La terre soit légère vraiment, soit douce na frère na Plamedi Aiza, nga utotika biso. Et puis papa Léon a pesi mbote place aux arts, na pesi Francis Mokonjaba Congo. Na pesi mbote, na pesi ba combattant mbote Babé Masombo. Pourquoi pas na pesi mbote Ipo Aiza na mon général Babé Masombo. Nga na problème moté na leto na lingato na Ziko Force Fumweto na pesi mbote Alino Nganga Nico Hitler mandefo belé Nico Hitler 007 et puis soto kiti muke na opesa mbote mingi. Je salue mon parrain les Soudanais on a vu ça dernièrement. Papi Hicham vient en vieux David na pesi nombote surtout na Segundo Richard la Genève na président de Mputu Nzuzi Uzoma na pesi nombote surtout Sarah Martinet na pesi toujours mbote et Lema pourquoi pas Lema il y a Fili na pesi mbote Justin Diboko dans l'ombre na pesi mbote makasi Justin Diboko place ozali yo ngai moto ko telemate bo photo telemate na mboko tango zoba o aza incompétent asa président ataba yango moni petite sœur na biso la Maserati a bien 15%. Na pesi mbote surtout na ba vient ngai eso commandant eso na pesi mbote na nani le véritable évangéliste hein le véritable Jean-François Efonge JF Efonge na pesi mbote vient nga choqué bokechwa yambo na pesi mbote to biso to front populaire bato front populaire zo englobé bato tout na pesi mbote na Odombo vient nga colonel Odombo na pesi mbote mais na sepela le kamote yo salaki mais bon na lobonga na TV po na mesala o lobabo na attaquer combattant na TVT mais na lobiango mais likambo na ko pesa to ba fait faire bon côté et ko kitchayo e diminuer comprendre mais faut ça la rappeler na pesi Thierry le commandant mbote bisiko zali na Danemark et puis ça béton na pesi mbote ba Patrick Chibangu binoto na pesa no mama Mungala mama Vero Kelani surtout ba combattante mingi na pesi mbote place ozali do na mingi ta loba ingeta. En tout cas, merci Nabilo Mandeko pour la dédiso. Tu as une les non de te à chaque fois. La suite au prochain numéro, Nabo Sanité. Abonnez-vous aussi sur Congo Mondial, c'est les au mec d'ici. Pour mes corona, on va direct. So na mami nani Kami Sama na pesi mbote file ele la na robosa na watu na bosa na binote file ele la. Kami Sama na Belgique na pesi mbote. En tout cas, et puis Agoya Samaton, combattant moi ali ko lata ba forme boye. Et puis na pesi mbote surtout mingi susu na Richard Luemba, ya Metiol. Ya Metiol na pesi mbote. Tata moi sabana pe pesi mbote be. Tata moi sabana. Azami mi pana na. Non. Tata moi sabana ka pesi mbote. Tata moi sabana ba pesi mbote et puis na Adida Simba motema ya Lwa Meluzolo na pesi bino mbote en tout cas. Olinga na lingi olinga te na olinga yo te ambe poto banda seko na bondela ki makasi Astrea mama en progénie d'Ivengele élément la Légion de Paris na kota ki banda kwanza nyonso ya mokili na bondela ki makasi Astrea mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Onta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Anzambe Makambo Malekio, Mokili Anzambe Makambo Malekio, Mokili Anzambe Mokoti. Epa ya kendanga ya wama wana moto
motema nzambe